Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka ninga na bino, to solo la kamikolo nyonso na bandako na biso. Na lo bateau na koloba ka pa botina ngai na lo ba vérité. Na ba vérité nyonso na koloba na bisi bino ke liboso na bande fona pesa bambote po boko champion local pesa ba bambote te, champion local impoli. Oui, dans le monde impolitesse. Mama bisa te inga. Mama sa te inga nini bo. Na ndiko boka bana tu ya chango ko bana maluku ti manjili. Lo sako na bino pe na kela bala mwamba. Manjili ti sima ya campus wana ya livulu. Okati si boetide bino so kuna lo sako pe na zu makala. Ki tinda mwalimete ki ngabo matiti ba komia kini nyoso wana to benga boba bana funa. Bino tu tina bandalo. Lo sako pe na bosa nte ko bongo voma na kembangu mbangu na bana ya lukunga ya to voma ya bino ko banda na bande ko nanga ya kaluka tili kolo cité verte lo sako na bino na bandi émission nanga ko bakie na baki ya Prosper Bakine kuna na Dallas vient na Prosper Bakine mon États-Unis atongo na baki o masolo ndenge za toujours nenge tona to présenter bomona cercueil babike ko epe no somo vertige boki mate pona bino nde botinda ngai na boy mwanda abambanga ndika na bakata ya muntu ta ya cercueil donc ça cercueil na mukuse pona na mukuse muke pona konda neka si bino nde boki nga ba problème donc na bana émission vieux kitola na baka su mingi te so vieux kitola ya tsaka 1 2 3 kuna na Belgique Douglas Tessi mwana France atongo monsieur le maire de Givox bola d'émission trosola nasimanga na bino na yaki wapi na kota kinjile na kati ba madonke na ngende kotala ya bino ndeko na bike boyebi champion Malema mais na chaîne nangana na yambela bino Malema fiste ezana champion Malema oboyebi mbeya ezana Malema fils oh non bomone peut-être ba chaîne mususu mais pas na ngai pasola na bino bomone ete mena ikoluka etina kati ya temple na ye na komaki mama ti biska fandaka na baki vérité to sola muke catch et belé fétiche baby ngali ngabanga mbote champion Malema wa mbote champion local bino nyeso yaka maître champion et puis okukana ndeni botaka ndimo na Malema na mususu wana bena papa na nga wana bena papa na ngai ibuyo ibika koma papa mais elle va le battre tel fils tel père c'est que papa na nga ça bena wana bena papa na ngai papa ajunga mukie abokoli ngai akolisa comme singa mutu na komi maître ba benga pe maître na nzela donc c'est J5 Malema et siko zali ayo papa maboko likolo la linga comme makasi donc aza vraiment clair et puis aza ouvert Yé Glody Malema kuna J5 Malema donc J5 Malema nde Malema ya papa mbea bango nyonso Copperfield donc pasola ndoi na ngai panga pe pasola mais yé siko Glody Malema na bangenge na ye ngamona pese kombo ya muke ekombaka ndako kino na se ambeto donc ninga zana lokwa za mwana akombaka tina sambeto Glody Malema bete no ndingi ni club lelo za na club Malema te oza club mususu oza club nini bon lelo na opesa ya no po mingi pe watu na ngamba ma club mingi watu na Glody Malema na club nini Glody Malema bo ba mona na beta aga na bunda aga mais ba yeba place na bimela raté mais na temps oyo naza vraiment la beauté du ring pas prof Saïda mutu azonisa ki catch na 98 RB Dungo ba kendaki to ba baye na ba mambaka ba ki catch donc mutu azonisa ki catch na nzela ba maboroto mo ba ya catch jonga na matete c'est prof Saïda robot Saïda obine boyebi obine bo monaka donc yende na mission dem da Simbi Glody Malema jouer na maboka J5 Malema mbeya asengi to ba J5 Malema jouinga na bomne mission na maboka Saïda donc oza na club ya la beauté du ring mais la beauté du ring na yoka yango trop na yoka ko kaleska so landi ba deti ba lisapo ba pe wana kala ni na yoka bona ba la beauté du ring wana lelo J5 Malema a sauté tata na ye akika na ba bloka ba père akiokota bon ngala linga mingi na kena mama ba père po mingi ba komana beta aka ba père
nga ni mambo père ngala linga ngala ki kira ba père ba père wala de ba ko lisanga na zo shuma ele pe sanga shuma ele plus que ningi yala Glody Malema na baki na robeta mingi vraiment kwa na minutes kaka to kaka na 30 minutes na yo na robeta mingi li solo ya 4 na beti mingi fétiche lelo vraiment na yaki na baki na mingi epa na yo na siège na yo pour na mona temple de mais vu que temple za molili obimisi ngandam na moi salon mais na senga ki otela nga biloko oyo pona baibake to ende na bimona meso Glody Malema to beta no lisolo lelo ozu biloko ya mbe ya Copperfield d'Afrique oyena ngwe pa na yo est-ce que etosaka yo bon etosaka makasi po mazana coutumier Copperfield aza coutumier donc eri aza coutumier na pe mwana eseki aza coutumier mwana nyoka egali nyoka mwana nyoka egali nyoka donc makambo nyonso papa pesanga etosaka nga pona respecter ngo normalité ningi ya lingana sela koboma te kolia te kosala boye te ekila tu apesanga na mema ngo logique ngo lelo ndende pa biso oboma tu boma pete te na koboma te sikoyo yoka question na côté koti wana lelo pana ebi question na tunio olbaka osalaka o multiplier batu mbongo ona multiplier opesa batu kisa mbongo opesa mais biso ba esa so kisa mbongo eboma batu parce que yo ba esa ko boma te bon kisa mbongo bino boyebi wana eza l'époque ya kala kisa mbongo eboma batu te parce que bate belele ba la mbongo ba na kisa mbongo donc te monnaie ni shiba osoma ba camion ni shiba otonga bandaku bon kisho bino ba ki boma batu code ya nde so respecter valeur ya code ya te nde eboma mutu po eza kisi ya mbongo ya famille ezalaka mbongo ya famille mobimba parce que bino ba congolais soki bojongo bokangi komi bien privé na yo na mwasi na bana yo moni ke ebomaka nde batu mais kisho eza ke spirituellement ndeko ko portefeuille na yebe multiplication yo boma okufa pona ni c'est une multiplication mbongo na yo okufa pona ni yo osalela ba tilo ba vivre ba kufa te mais batu baza ba kufa te et puis ça TV peut tambola ka monde entier to la YouTube to na TV okoma ba ko motsa muto na musapi bien te donc ma kamne ni ba ba boye ko tanga koma muto sala musala te ko tanga koma pasteur o pesa ki ba dans les vite deux fois ba copine yo beba bon wani makamna ngate makamna bino donc no ba na disolo donc ndeti makambo to na dossier ya porte-monnaie magique porte-monnaie magique ezalaka na pesaka batu mais faut respecter ba principe oyo yango etambola multiplication muto na 50,000 na yi abimisa ba multiplier comme 100,000 mais okojongo ke lia yango ezala sans condition ezala ma condition te porte-monnaie ma condition te mete malema tokeni muke to obando lubakana soko ebisinga nyoso yo pe liboma bomaka na kati caméra benga mona na koti na ngai susu na yo za champion local na boy ba problème na ngai na boy mwanda abazandi kama mbaka kota ya mutu te seke ekome pana ngai te donc mete malema to beta solo yo oza nganga to oza munganga ya bokoko parce que nangi na basuki posalisaka bambasu bampese ba eso salaka yango pe donc naza bena docteur tradi pratique donc PC mbashu donc naza bena munganga ya bokoko donc maladi tu ya bokoko nga naza bena munganga ya bokoko donc yo yebi ke sala mana bokoko otonga bokoko ngai na pikaka yango o thermomètre bokoko na ba maladi ni ozana nga naza na yango c'est ko mutu ba yiba mbali na kisi mais loso kaka na osala numéro ba tete la loso kaka ko ba kubeta ngo tito yo yiba pamba yo ebise boka ke na sala ka tu na sala mama la ngai na sala ka bandeko la ngai monde entier donc ba kosa bino te ba tete la loso kaka vers loso ko zo sa ba la ko beta ni so ko ba ndotanga biso to la bongo to yepe to so ba loso na kwa na biso to ko sala o biso to ba mama ba yiba ke ezaka so ba ki mutu ba ki ba sala ya pirate après ma BBC lui réputation là yango ba ko kateko donc le bandeur wana alobika salaka to tu na swini bon ba bisinga ba bien na tu na malende et bon soki mutaza na besoin musala ba longola ki na musala a zone donc wana izo makambo kutu ya makasi te de la senga ga mu 5,000 francs pamba pona ngolo musala ozo senga ga 5,000 ekoketa $1 te 5,000 ya pamba na senga muto lomwe musala ozonga musala 5,000 ya pamba na senga so muto ya benga na ngana bisengo mbongo ngana ya pièce 5,000
bajanga ngango te 5000 ya muki 5000 ya pamba na kopesa oka nsiku ya kosokola journée moko ba obengo na musala oyo zoka musala te ba onga na zoka mwasi te onga na zoka musala te ba longola nga kala patron na ko bengo yo moko 5000 ya pamba seulement da elo nga na comprendre que so moni ba ngango ba za basuka mukili ndi basala misala so kwa côté na ye awa bande ko se ba ebisio webi depuis na banda mata ba camion na mati ba moto na ba na ko mate. Donc, s'il vous plaît, il faut passer un peu le numéro là, ils ont la titre sur la base. C'est ça. Pona, mutaya lukaya boy, ah koko mate, azoni mais si vous avez un téléphone au Kobenga, bazo indiqué, au passer un numéro votre compte. Bon, numéro nangai Glody Malema plus 243 090 55 80 655 plus 243 090 55 80 655. Oh non, sur la poste à la sur WhatsApp, bengangai. Na ko ça va besoin na yo. Bengai o ça besoin à rebande numéro le souci mais to continuer ma solo pour ma solo et puis ça m'a verti malgré minutes qui est dans la moni kuna pesa dans 22 minutes donc minutes qui est bon mais to continuer dans monde d'amour. Maître Glody. Oui. Est-ce que au ça n'a pas ba bloc à distance? Mutata sot na poto, sot na Brazza, sot na Angola, azona besoin musala. Est-ce qui sinon peut quatre ba fleuve wana kwa misu se quatre la tête misu suka noka kana nekini. Bon, pour la ninité qui est spirituellement et qui est ndoki kuta ofumba ke poto mune na poto. Bongo kindoki ngabi ke naza nganga munganga ya bokoko. Kasi ke za kindoki ya bokoko. Bokoko na biso mene ya ba mwendo ya ba noa. Mais yo moko biki ozakamana kindoki. Oui. Ah, oui, mais comment yo za le logo mona nzoto no so ebate ki oza na logo mona nzoto. C'est omi ba o yo za ta. Soki mutu alobi o chekele pe mutu oyeba mutu ese mutu aza o cheke ndebo baka ko talisa famille soit ko talisa libota soit ko talisa rapi na talisa ka tout pe na kitalatala to komona ye vision na ye mabota bayaka awa ba famille ko talisa makamambu tout donc le kitalatala ka ya pamba to komona vision ya mutu oyo sika tout azali oza musika oza wapi o moza zo déranger yo o par là benga si WhatsApp na musika wana yo ko solution pe ko za la décider na yebi ke ko la décider mais pas la ngai ko za la décider. Maître Glody, s'il vous plaît moi so na fandi kimé bona raisonner le moko ke ngai na kenda ke sika bakache banganga so ki mutu aselenga limero te na ndima kana ngai yo kuno bité est-ce nga bina ndima kate ah yo zaka songi mais na kende keska kache moko asalenga limero na keska kache moko na keska banga mais ngasi ko public na ngaba barabu tout monde maître ngande na zawa ko sambla ke c'est na bibi misela nga cheval na kosio c'est na bibi misela nga lion na kosio pa batanga ba olingana bango te baba lingana senga ka mbango mais le heureusement il donne la population tala na population na tuna bolinga sala nini mais le quoi tout dans la population belete na sima mwana tuna tenga mona bi est-ce que maître na besoin obmisela nga mbongo voilà yo saka na besoin ya mbongo bon mbongo ko bimisa ngo za pour mité mais na ko bimiselo mbongo oyo ko uta pa ina ngate mais uta pa ya bakoko kasi te ngana ligi ebi maman dans le vide soit de maboko no teka ebimi soit atana na simu bilo noté atana sani wana atana kopo wana atana logo de beta maboko trois fois pesi ngai kopo wana na beta maboko trois fois pesi ngai kopo wana kibonganga ke na osunga yo makambe bele o ibi pouvoir na ngate ke na ko yiba te ponga na zambo na sala pesa ngai ka kopo wana ke zana simba papier na simba na papier bimisela ngai eloko za na kopo wana a mettre et à match. C'est un match. C'est là. C'est un match. Simba match. Simba match wana yo lobala match wana. Na lobala ngoni. Lobala ngo eloko yo lingo lobala ngo kena za na posa na zwa boy na match wana to. Ah mete wana na koti bonganga te. Yo sala ka prière na ndena yo moko mete. Ah yango yo bana koto bana Kishasa. Saint Spiritus Marie cimetière des Zen. Hein? C'est pour fanda cameraman nga pakola la nzoto la ngai pakola nzoto la ngai za l'aise
autant à combo na yo 3 fois. Sanctus Spiritus Mandus cimetière des Zen. Commander c'est pas commander pour ça une condamnation. Lorsqu'il dit que la Bible dit les mots c'est pas mon bilima mai bilima mokili bilima mokili bilima mai Sanctus Spiritus Mandus cimetière des Zen. T'attends de laisser finir ma main dans la réponds-moi les mots d'invisibilité. Binomo botala bolobaka ya senga kimbongo to pesa ye o bakoko ba kopesa ye botika makambo ngali ngabwete maki ifaki misa maite ya yango ya yemda senga kimbongo na kopesa ye mbongo azwa pona lesili kitokuna azobanga bonso azobanga mbongo akuzwa ngo ndenge nini la 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 mutera makambo on est bien 20 000 on est 10 000 yango ya iloko ya zoluka yango wana maboko na ngai yango liboso na bino nasaka liboso na bino yango ngai nazala zoto na mobimba nazala liboso na bino tozali to continuer atuna mosusu bayebisa ye po acomprendre ke naza munganga ya bokoko te zana sko ba maya maki kewa mais maki yango yo nasimbi yango ezali nasimbi na misu na bino maya maki yango ekomi mbongozi maki na kati nango ezalaka shosho wana aza na sinenini ya mutu nde yango yo mbongo po mbongo etambolaka na makila ya mutu mbongo yango yo mai wana azoluka yango yo nini mosusu etikali maboko ya nzambe toza na yo continue mosusu po bana poto bazolanda bazwa beyano na bango na bareponse omobangisa ngai na sisi na maloba mama onoyeba te na oloba nini nimete se pesa longa kisina ndomisaka mbongo bongo bon kopesa yo na kododa bamaki ya bato nyonso na nzela ya kobika zola tamesana nzela 30 000 na kosomba ta camion na opesa yo numéro wana tellement oza na posa nango na opesa yo numéro wana soki tosilisi na koexplike yo mpo ndo osalaka yango mpe mpo ya liboso bokomona no pa ya nzambe maboko ya nzambe les grands journalistes du moment na Afrique mobimba. Donc les grands journalistes du moment na Afrique mobimba c'est maboko ya nzambe ayako découvrir tina c'est comment la royaume ya 612 place ngala zalaka mais de pesa numéro non pesa numéro plus 43 plus 243 90 55 80 655 plus 243 90 55 80 655 wana numéro ya Glody Malema mwana ya Jesak Malema mbeya yebisa nanu na bakache robeta kache bon ndesi na bakache na chango wana omona kache te na chango bena kache te lipasa na beta ye magelo na beta ye elenda elenda za muke la catégorie na ngai faut tiaka ba magelo ndo tangi ça va lipasa ça va ba bras de fer moi muke la diko pour ça moi sentir moi muke la diko pour a opéser c'est ça opéser non c'est là yo tukolia mapa mazo wana ça si là wana bilo wakala wana ba produit fini dans la mission la changu ndeza Glody Malema ba aussi ba si là wana produit fini wana produit fini akima Jesak Malema la municipale la finale bosonga na simbi pere kuta Glody tika bosonga mona simbai wana ba produit fini donc wana posa mapasa li passe place aux ayokanga ina posa combat retour wana to bundaka na aéroport donc on a la présence nga vraiment za posa na yo oloba oyo oloba pona beta yo wana oloba li passa na yebisi li passa soki ayo kite c'est que batu bazaba ko memene message li passa le ba pena magelo et si ko zali fongola mato oyo kangai o Glody Malema temple 612 millionnaire à franc congolais yemo président
na tsembongo oluka place na beta yo place yo kolinga pour ça bien to bunda la opeso kanda na beta yo na bike ba ko misolo maloba to na zana nzala bino fort malheureusement que mwene zombongo etenga lenga zombongo mimi na obanga ngo de mwene simba wete so na tele ngo isanga susi na ta imbungu itikale na obanga pa mbungu etanga somo muke to beta ndi solo ya tango di Congo bundami awa to mona ko la plastique de ni ko noni ba tante bundama ki uzaki na plastique est-ce que ndenge championnat tante zo banda a okoza oui championnat tante nali nazala kata la beauté du ring nali naza premier jipet na la beauté du ring premier jipet na la beauté du ring na tante ba combat tante bo mona nga Glody Malema pe na makamba sika na yela bino lipe koma parasoleil na tika ngane mukulu ba kuma Holanda la nga inde créateur la Sainte-Thérèse na 16h la 2016 na bunda combat contre Maître Corias la 16h premier combat lipe koma parasoleil c'est moi nga mukolo nango na bike bolanda na ina mamero belé bolanda lisusu taka bikola mune numéro ba tété la vers à l'oche yango zo ngisa mabala yango zo ba boulot numéro ba tété la vers à l'oche o sabo est qui tani vers à l'os et petit solution vers à l'os ngape boza qui se parle na vers à l'os on est dans un système à ça ba l'os sur le dépôt c'est comme tu as dans toquer ça comme tata kuna so pe et sali ce qui fait sali kina tikinanga pesa message moko asuka pa ta message asuka ya li na jebi sabino bana changu to na jebi sabana funa bana lukunga ba ono so balinga Glody Malema bula mami ba moto ya trop bisika bo ali donc naza pena la besoin ya kobeta mutu nyonso bino bo ponelanga na fan club Shakira la obeta ye na dango obimatila imbongo ko ba présent sali bonga présent sali la ministre so bien présent asali nana kotini mbongo ndio kanela kika tano bile shakia mamboko osisile maluko nazala nzala na bango tout pona fana itamula ina bundite et bongo vini bougie rouge akokoka te pona miso wabanga Glody Malema contre les champions donc ana obetaka ba champion ozaka champion ana obetaka ba Glody Malema contre les champions keba bougie rouge akainga be akokoka te bougie rouge akokoka te za mwana ya muke place oza oyo kanga oza mwana muke ngai Malema na biso ke okimanga na ngaba aïe na kutana lisasi yo kimanga na ngaba osala wapi obatama wapi omona combattre contre lisasi otalango te osala wapi okima kokima boka ke espoir ngaba est-ce que vous avez tozana mukili ya se tournoi ngana tourner partout ngaba na kobeta ya bébé na kobeta makala olemba na kobeta ono sa tembi na kobeta na prêt pour na prêt na s'entraîner à l'aise yawati ya la beauté du ring pas Saïda Robo on a aussi tata les diables de place oza ozoyeba yo moko ba nyongo oza na ngozo kima ozoyeba au retour en tilelo oloba retour na fikini tilelo aya Freddy Ngoma le kuchi ozoyoka hapana kinge kuni aya Freddy Ngoma Sergeant Jerry ozoyoka baya Yanzambe c'est ko découvrir ngai parce na zalaka pour répondre minoko botaka bo sisango quelques mbote pour la société émission na biso mbote ya makasi na mwasi na ngambo nanwa madame à moi Deborah la belle nzonzi masamuna mbote na esiko ali mbote ya makasi na les jeunes maîtres H4 masana ngai c'est mon ami donc mbote ya trop grand-père Jesak Malema mbote ya trop nzambe na ngala benga ko nzambi mbote ya trop na président cardinal mbote ya trop na ya Fatao mbote ya trop na Robo Saïda professeur de professeurs mbote ya trop na masala na Begrave donc mbote vraiment en tout cas vraiment na bi kitoko ya ali na bo suki sa bonde mais fona suki c'est loko moko ya shuka ya nzambe moko amona bo c'est akeve fongwama fongola kwa shuka fongola zela bo fongola zana lo banano na ebité viens kitola tolanda to mo qui vers fin et puis na biboye président Gabeki Ndembe mwana nkamba mutakinate makolotina nkamba kutena simo kimbangu fara fondation Kindembe Mbangoso modo bolanda numéro oyo na bonete ko bongo
Papi Ndonga le voya mutabonga na nzunzu na yemoko. Bola na numéro oyo. À vous. Ngola. Ah. Nalingi ba problème te. Kele bimie. Sima mokili. Tata Ndele se fait mamenda. Vraiment le visibilité. Sanctus Spiritus du cimetière des Zen. Kembo isiti sainani, Kembo Nzambi kwa kanza. Kembo walongo, Kembo anzitisa, Kembo ya bulankanda. Tata Ndele se fait mamenda. So si so bisikana ya. Na sili si fe ya kovanda. Ozaki na poso mona bimona mesho yango ozo mona. Fandi. Na kangi mutema vraiment mbala na fandi. Ah, yeyo ya Sami. Kabo ina moni lelo mo bima. Yeyo ya Sami. Ah. Yendo ndasala kana bishawa. Tia aussi ça qui déjà dit. C'est ça qui déjà. Vanda na yo ya Nzambe. Kimeza na yo. Ah, atia. So ngana okate mission de ni atayo moko. Ngai ngama nguma ati. Kimeza na yo. Tozongisa ye. Ah, tozongisa ye po journaliste akomi da ko banga. Bino mo bozo mona nde makambo ngo ezokendela. Tozongisa ye. Ndako mina suka. Na olbase lote. So taboya yo sa numéro mususa. Na comme na suka. En tout cas mingi na boki ni ket kapende. Kala. Makambo tinda ngai na mangambo jumsu pour moi kana piqué ba. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi. Na suka émission na ngai na éviter. Je Prosper Bakine mwana de la Satongo. Tokende biso so mbangu komi komisana Université méthodiste John Wesley na sima pa libé numéro 1. Université méthodiste za to komi komisa biso so et belé kuna bati biso ba prier bien pona ko sepesa biso nyoso ka ndenge ezalaka. Chanel le Bakine ya yango Chanel Bakine pe vie kitola mokonzi. Vie kitola mokonzi. Yo moko bi pourquoi na lobi bongo donc ya Fredingo mal coutumier donc yango pe Douglas Tessi monsieur le maire de Givor toujours likolo kaka ndenge ezalaka na boki Gabeki Ndembe honorable Gabeki Ndembe pe na boki vraiment Platini Obama yango wana vraiment pe na bosete koloba bongo Nicole Kanda BCDC Equity Bank. Pasteur Brown Bomalika, mon pasteur Asara Keba, biloko dans les villes où ils ont été pasteur Brown Bomalika, berger Etienne Bokopolo, Maman Lili Boile, pe fois titre. Yo yangwana na komi na suka koba na boki déjà na ngati telongi o apesa biso espace kitoko na arc-en-ciel télévision pa bona na émission oyo pe modete papi fala ka ndenge ezalaka vraiment yangwana pe na bosete koboka Jonas Maza Miranda Joseph Weljoye Yoziki Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni kasi bien au moins mwana ya 11 ans na banginya mikolo famille eyamba mobimba angoso mondo famille onyangu mobimba angoso mondo Belamine Kamba motema ya ciao.